Botala Boulona Madame. Je ne sais pas Botala. C'est que Makala Vomaya Moutouza di Colona. Nzambe nde mutu asali ke nga noir nazo maele wana ezande nzambe o nazo sala eza ya nature eza kibonganga te ke oyepa na ngai oki obeli liboma nde bamisu mona bakindaka bazobela maboma na baba Kongo kuna babela maboma ngai eza bongo te ngai okoya epa na ngai so nzambe na catholique sambe na catholique na yo so sambe na église de réveil sambe na église de réveil na yo na pekisi mutu église te yango te ulozo yango tala yango te ezali mabete boye kozwa yango osala nyonso kosala na yango nalakisi bino mpo boyeba kaka ke Seigneur avatar noir le spiritisme oyo eza omonte oyo ekomi kindoki siko nazotraite ka nyonso soki ozaki wi oza na mbongo te oza na posa mbongo yaka okozwa mbongo botala mbongo nanga malamu ete po botala na monango eloko ezali eloko ate eza te makambo ya mosala na yo ekendaka liboso te ezala na mosala oza na mosala osala mambo ya minene bato bayinaka yo babundisaka yo soki oye naza na barituel oyo nakosala ke bato oyo nata baluki okomona te ezala opuli makolo babokeli mbasu oyo nini mpo mbasu eza esprit ifo koyeba ndeni akochasse ye na kati ya nzoto ya mutu po oyo aza mystérieux bokomona ye gege gege ça veut dire quoi mais gege eza kombo oyo azwa na ba ancêtre na ye na bokoko na ye ekozala mieux ke mokolo oyo akoya nde ezala bien otuna ye ayebisa yo mozindo ya kombo wana gege bakosa bino te gege aza mwasi te gege aza mobali nazotraite ka nyonso soki ozaki wi oza na mbongo te oza na posa mbongo yaka okozwa mbongo tozolokota papier elenge ya Congo glodidi ya sika la mignonne la mignonne Tracy Mbelenga pro mazolela Tracy Mbelenga mazolela Tracy Mbelenga pro Koinda mabe était ayé masole bandi balobi le 1er juillet groupe Nabino Africana bazo préparer mo bangé na concert bana Paris bana Lyon bana Léman bana Dinard bana Bretagne bana Nantes bana Bordeaux filongo wa musika na Lyon balobi za ko yinda le 1er juillet soki ozangi mawatro à partir de 20h jusqu'à 0h Taraso Mundela Lobi. Botu nanga adresse eza wapi. Na libulu ya métro ya Clémenceau na Rennes. Limika na libulu ya Clémenceau wana na métro. Obeti kana mopanzi na gauche na yo omona salle mo ya mairie eza wana mairie ya quartier quoi. Conseil eza wana place ba fait tuer sala na Rennes. Conseil eza wana. Olia ofele, komela ofele, ziki pe ya ofele. Balobi ko yinda mabe tunanga soko eza nini. Balobi nous avons des cultures, tous des cultures congolais à Brassa, na congolais Kinshasa, il y a Congo Kinshasa, na Congo à Brazzaville. Et voilà la surprise. Pour moi, maman na star côté Brassa par Rosala, maman na star pe à côté Kinshasa par Rosala. Et quand il y a des groupes nabino africains, na Ningezala, ya Pierre Dorta Matali, les boss. Tracy Mbelenga pro masarangai, premier chi était en mode, sous PMP en mode. Groupe africain. Bébé merci beaucoup Batoto Bazola Nabiso en seul moment ici quand tout bozui Baotou Bazoli Bakou ya Rolandelenga Congo TV officiel avec le tonton de la presse qui est Juvenal Kibala. Vous le savez très bien qu'on est là juste pour promouvoir la culture congolaise à travers le monde. Ah ben, mais casque là n'étant ce qui est Sengi Bisso. Il faut qu'on parle de la politique, de la politique, religion, sport. Et puis, depuis hier, tout ce qui est déjà concernant la religion. Et au jour d'aujourd'hui, tout est bien makambo ezoloba ba actualité ezpe ça ma slogan o bato belé bazoloba yango. Mais à travers cette émission, je reçois pour la toute première fois
habité son benga bango groupe ou bien son benga bango staff ou bien habité ce qui combo ya temple ou bien il y a l'on a bango comme on a je reçois les amis oyo baza ba chef spirituel ba o baza ba guérisseur ba oyo ba guérissaka spirituellement ceux qui peut-être ont un problème nayo soit aux allez le roman ya kosala ils sont là neto mona ba pasteur ba on peut baza à travers cette émission neto oye ba moi vérité belé à qui je dis bonjour et bon week-end. Oui, merci, bonjour. Ça va? Oui, ça va. Alors on a battu tout bazolanda biso d'abord s'il faut peut-être toye ba combo. Ouais, merci. Tout bazolanda émission oyo. Nga kombo na nga noir, le spiritisme, Seigneur Avatar. Noir, avatar. Mon avatar d'abord ça veut dire quoi? Ouais, merci. Mon avatar, il a qui un avatar, il a qui ou soit un maître oyo a diriger tous les 4 éléments de la nature on zamba kela na mokili. Na ba éléments ya nature on zamba kela na mokili. Tuza na mai, tuza na moto, tuza na mabele et puis tuza na mupepe. Na 4 éléments wana na nzenge nzamba sala mokili na biso batu. Mutu nyonso tu na nzoto na ye, aza na mai na nzoto na ye, aza na moto na nzoto na ye, aza na mabele et puis aza na mupepe. Mutu ozo contrôler ba esprit oyo bazaka na mai, oyo bazaka na moto, oyo bazaka na mabele to na mupepe, yo bengaka ye avatar. Donc na lolenge ke na tanga et puis nazo diriger ba esprit wana yango naza avatar. Bokaka avatar noir ngayo na vandia. Bamakambo en fait Bamakambo nous autres le bien que ko diriger ba 4 éléments ya nature on zambakela. Na moment oyo aussi il faut peut-être te loba. Tu te représentes quoi? L'enfant de Dieu, tu es supérieur de l'Éternel ou bien s'il faut peut-être te mettre solo bato ba talabiso baeba. Oui, question autour wana ezana mutu moko te na mokili oyo ko se comparer na Nzambe azate. Soki mutu ya lobi bongo c'est que makala vraiment ya mutu kozali kolona ye. Nzambe nde mutu asali ke nga noir nazo maele wana. Ezande Nzambe. O nazo sala za nature. Ezaki bonganga te. Ke oyepa na ngai oki obeli liboma nde ba misubu mona bakindaka bazobela maboma na baba Kongo kuna babela maboma. Ngai eza bongo te. Ngai okoya epa na ngai so Nzambe na catholique sambe na catholique na yo so sambe na église de réveil sambe na église de réveil na yo na pekisi mutu église te donc yo so na problème ya ki na sunga yo okoya ndo zi solution na yo donc naza pona ko sala batu mabete yalo wa mbeli soko simbiongo malamu mutu okozuka mbeli ba miso bana mbeli pona ko sala batu mabe menga mbeli o yanga eza pona ko sunga batu edi bango na mambo malamu. Quel genre de problèmes que vous traitez souvent dans la histoire ya batu? Oui, ngai na traitaka 4 nyonso. Ezala makambo musala na yo kendaka liboso te. Ezala na musala ozana musala osala mambo minene batu bayinaka yo, babundisaka yo. Soko ye nazana ba rituel ona ko sala ke. Batu na ta balukio okomona te. Ezala opuli makolo babokelo mbasu onine po mbasu eza esprit il faut que bande na ko chasser na kati ya nzoto ya mutu to place onyo so bakobwaka yango mais erga na saka da défense wana yango monike donc naza contre les négative donc naza mutu na defendaka ona sasa ndeka batu ba bolambo ya mabe na sala gate pesa batu ba mbongo batu ba o baza ba pauvre ba koma ba riche s'il faut peut-être to lo bango pe nyonso ya on abiki nazo traiter kan nyonso soko zaki wi uza na mbongo te uza na posa mbongo yaka okozwa mbongo soza na posa ki ngai mwasi na ngai ngana mwasi na ngato botaka te soko yepa noir okobota to ba soko yepa na ngai okozwa solution ya makambo nyonso et puis ngai noir na zate neti ba o bazoleka aleki azoloba mingi mais théorie mais pratique ezate nga za après na nyonso
pour nos avatars. Après, à travers cette émission, mais en fait, lorsque vous parlez que bateau basa ba pauvre, comme ça ba riche, bateau basa ba problème na ba couple na ba soit moi ça zolinga mobile été soit mobile olinga monité, ba biloko mo nyonso bongo. D'abord toi, avatar noir, tu as quoi dans ta vie? Oui, on a makambo on a koloba neti liboso na émission boete on a ko bien que yo oluka mukolo oya et pas il y a noir oya komona oni na sana on a vie parce que lorsque au pesarabatu ba vie yo mo faut la milliardaire ou bien millionnaire s'il faut peut-être le dire. Nde naza boye ozana miso mibale yango zomona nga soki na miso ebele ngo mona ke naza millionnaire naza milliardaire na on sozolo ba wana pour naza déjà nde naza boye to croire na yo ou bien to croire à Jésus-Christ. Oui point na seki Jésus-Christ akwaka na Nzambe ngape no na kwaka peka na Nzambe kaka moko o Jésus-Christ akwaka na ye. Parce qu'on a dit bon, ton ndimela Nzambe to ton ndimela sikoyo. Ton ndimela Nzambe et puis bon ndimela ngai. Alors pourquoi pas choix? Bon, en fait, quel est l'apport entre avatar na choix peut-être OK na groupe de prière? Bon moni mutu na mutu abotama na mukolo na ye, muna mutu abotama na jour na ye, muna mutu na mbula na ye, mutu za ndenge na ye. Ya na mutu mususu azali ye. Po moni na koloba ke awa epa na biso awa neti na Congo mingi to monaka ezake okomona mutu moko boya leki alobi ki ngana za boye mais okomona mutu mususu akei wana ezaki bonganga est-ce que nganga ko za lokola ngai ngaza nganga te oh mais bosaka presque ndenge moko mais non mais enganga okomona ye moko alati lingo na bazamba ka ba ntu za nganga genre peut-être l'explication à maloba activité au sala on appelle nganga sala oui na biso boye Jésus-Christ azwa kama pa tombona ngoli comme ça ngwe belé obenga ngoni miracle pourquoi pas ngana sala pe miracle pour son ngana sali yango baba keza kisi yo miracle yo sala ya moti sala batu mabe ko miracle ngai nazali nde pona la bato oyo baza malédiction bato baza maudit ngai soko epa na ngai ba kenyo sone kolongwa ata bakanga yo ndenge nini ke yo évoluer na vie na yo o souffraka o bamba ba pantalon tambola makolongo lo ba ke pa na ngai na kokata biloko na yeba ke osko sone ti mutoyer en fait ngai na zaboye avatar na nenga mabete muto wana sala nga faux na posa nga na sacrifier vie na ngai po azala éliminer bon ngai epa na ngai na bomaka te ngai epa na bomaka te ngai ko faire souffrir ye kaka mais punition na biboye yo ovai na ndako na yo moyibi aye ayibi o TV moni kete muto ayibi TV oyo eza mwana nga muto ayibi télévision otiki lobi na ngoli tuso moni so mwana so asali loko moko boye mwana selo boye suka yo parent osala nini okobeta opinir ye punition ça na ngoma bete à cause de la punition mais après ko boma été na genre de la punition so ka ya ko senga bodi bisi et puis boye na ko longola yango ça uniquement que na punir mais non que na boma c'est ça ngai pona ndima yo makambo zoloba na bato ba olanda biso so na bio salela nga exercice mo awa selon choix na nga est-ce que vous allez censé ya kosala non choix na yo mais choix na nga bon mon eloko lobi wana nature va diriger ngo selon makanisi ya mutu peut-être yundungo zana okocha selon choix na yo yokosala na poza misiki lo moza na doute ezalaka te onyo so yokoloba yango na ekosalama mais yeba peke so tako zosala yango na ndenge ke osala neti kibani osala neti na badutu ke omeka okomona yango pe awa mais kokima nde te osola ndenge ezali po nasi bomona na batelevizio moto azwi soki nini na buibu milingi bandi kobima nasi oyebi bato bazosala yango na kati ya ville ya Kinshasa oyebi bango po eza mosala osalaka yo oza mpona kotambola mpona kopanza sango nasi mpe oyebi bango neti eloko wana eza banimero moko boye
neti ya école primaire lomo esala makala neti na biso biloko wana on a habité on a Congo na mwaza représentant na non légal bon tout ça awa na Congo tout ça na papa mala Ibrahim Uchudi et puis sans oublier petit le monde noir Seigneur Avatar pour na bimi na tete na bimi na koyi likolo te mamubu na koyi boye na na moto oya formanga azali Seigneur Gege moto pela bozoka Gege na bike bomona e azuma empêcher moi mike na bomona e azali oyo Gege tozo ka succès tezaka kombo ya moto kombo Gege mais na lobi boye biso pe ngape na yebi na ami mo boya maître comme on a Gege maître ni il y a un maître sportif. Bon, c'est ça. Mais là, ils sont à Gege ou à papa maman na ye azalaki mystérieux abotami mystérieux ou aza Gege azaka moko oyo aza mystérieux bokomona ye Gege ça veut dire quoi? Mais Gege eza kombo oyo azwa na ba ancêtre na ye na bokoko na ye et ozala mieux que mokolo ya koya nde ezala bien otuna ye ayebisa yo mozindo ya kombo wana Gege bakosa bino te Gege aza mwasi te Gege aza mobali eza na esprit moko te po bakonaisseur bazali balanda biso soki connaisseur moko azali oyo atanga na balivre oyo ayebi ke kombo esprit Gege azali aleki na émission a contredire ngai ozolanda est-ce que ebi ke mo Gege on ezala mutu mo a évoquer na mboka opesa l'impact onction wana po comprendre yango bato miso mba bo comprendre yango te mais boko comprendre ka onction wana déclenchement nango te déclencher na ye moko lokombo azali boko mona ye aza molimo te aza mutu mais akoki pe koma molimo mais aza mutu atindi nga ya bien noir kende na moni bato ebali ka TV bato sala yo kende tala sala oyo kosala comme ça aoya prophète na grand maître na plateau na prophète na grand maître oui na ko prophète ya liboso na zola kiso na nuke neti oyo kaka ya milinga po yango na mona ke na ki bato ba ba mboka ya milinga moi mutu bu azo misa milinga azo sala boye tout ça oyo donc c'est ça ngai mais liboso na po bana ke numéro bango bazo sala wana ke oui eza eloko yoko salama ata mwana ngai abotami lelo lobi nzoka na concentrer le ebaka ko ko sala yango hein mai ça va donc à travers cette émission bon mon nango vraiment bozo mon nango spectacle mort en fait bozo mon nango à travers cette émission bato ba Holanda biso tout découvrir ensemble. Il a choisi Matata, le grand maître de l'Orient. Donc, il y a Chims Kabengel aussi, les boss. Et pourquoi pas aussi à Willy Mouchen qui nous suivent de l'autre côté de ma campagne. Hein. Donc, tout le monde en haut, Solange ne sont pas. Tout le monde a la réalité. Voilà. Donc on a peine on fait na pour mon akeza na ngande ka mabete ezamai on a simbi ezamai on a tumi ki naza avatar yeba ga biloko bazo sala wana biso to sala yango déjà kala bango bazana baebi leti numéro oyo et puis Dédé numéro mususu na koloba bandela on se total te nazo leka ndi na kumida ko na bani déjà ko kota déjà place on a lingaki ce qu'on a senga yo mais c'est des journalistes pour numéro sengine te o mi ba na zo pesa comme des fois yo ndongo za na poche no za elo ni na kata poche na yo
mbongo papier nazala ta papier mbongo ta papier elongi kozala papier tozwa papier wana kata yango ezala 10 morceaux grand maître nga mwana nzambe nga makambo oyo nayebi na nga yango te nga makambo oyo nayebi yango te mais on essaye. papa apesa ngai cigarette On essaye. Adel Joko Baguda Nze Nakambango Yangoyo La joie Pichou Namado Gisèle Mavouji Mona Marambo Tonto Osala Awa Oya Osaranga Le mot Ebi suite à Marambo. pourquoi tu as encore le morceau? Ok. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Merci, il faut battre là, on va. Il faut battre là. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Joie Misato. Pesa e. Yemo ni balo. Pesa ka moko. Pesa ka moko. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Bon. Joie sur le papier moko. Moko ya yo zango. Zaka tanyo so pesa moko. Pesa na oyo. Oyo mone zanini. Le papier. Botala bien. Ya papier. Au moins bien ça papier. Le papier. Ça va. Je peux passer par où il y a eu encore. Au moins les années. Papier. T'as bien. Yanni. Papier. Je peux passer par encore. C'est ça mon chose. C'est ça mon chose. Asi bola ndongo malamu. Ça va. C'est ça. C'est ça où est égal. C'est ça où est égal. Monsieur le journaliste, c'est maman d'où est-ce que ok. Omoni kombo na zo bisa ok. Avatar. Na cirque omoni ke papier, ça papier. Papier on est outil na poche na yo. Outil na poche na yo. Bimisangelo na poche na ngate pardon papa. Nga za fata na ko sala yango epa na yo na ko sala yango epa na ye na ko sala yango epa na ko sala we epa na ngamo ponga mone na bona za porte monnaie magique ngamoko. Botala bono na malamu. On était faux botala. Botala. Na mono ngole wezali. Elo wate. Exact.
c'est le journaliste. Yango botala soki ezali mbongo oyo elia makana mboka na biso to yango te okoki kozwa yango otala yango te ezali mabe te okoki kozwa yango osala nyonso okosala na yango nalakisi bino mpo boyeba kaka ke Seigneur avatar yeyo noir le spiritisme oyo eza omonte oyo ekomi kindoki siko mais nabi yango na biso le mona biso ke Jésus soki azwi mapa tombo likolo be pasteur moko boye azwi loko basali bomobi miracle siko oyo eza miracle te po ndeza boye omona boye mutu mususu peut-être akoza azoleka na nzela aza mobola baso bato basalisa bango te est-ce que pasteur pwande bato wana banza teke basalisa bango eloko oyo na sali eza miracle eza te ke o changer moko avandi na coin na tindi milibo na bakende ko soit te o eza miracle donc kati ya nature donc soko eza ke oza avatar soza ke muto tangi élémentaire ya nature yebaki poko maneti nga okomana pe na ba point ya kosala makambo oyo on sera déjà en fait my god Seigneur on me signe limité hein non merci te na moni sikoyo boye siko oyo eza mbongo to mbongo ya mama mebele na sima na mbongo oyo soko zwi yango eza teke soko zwi mbongo oyo soit mbula na yo elongwe ou bien okena nzela batutu na mutuka ou bien basengi obikila te eza te ke ozwi lobi lobi okomi liboma te okozala fino pozala na pasi financièrement elo mona koyebisa yo ke moto alinga koma na pasi ye monde alinga koma na pasi pasi eza mvutuma pasi eza esprit diabolique kozala na pasi donc il fallait aussi un cameraman pas là pour ça cameraman à Simba Simba tana loboko ah tana se batba mona ngo vraiment siko spectacle musunsu ni o se la biso bon spectacle musunsu na ko se la bino ngana longola mutu na tana se mais na bombi yango o nini ngana longola mutu na pesa yo Simba mais o ya muke o na sali e bangi yo mais prochainement Togoya, Tozalana, Gege, Seigneur Gege, ou tout cas Gege, Tozalana pour une émission Isolanda. J'espère que Bogoya, Togobengabi, Ogoya, Ogomona Gege, puis Bomona Noir, puis Bomona Bilo, on est au Bongisi. Est-ce que nous avons lancé appel na Batoyo, Bazolanda Bisso? Parce que vous avez guérisseur spirituel. Ok. Na Bato Bazolanda Bisso, Bato Bana ba problème. En fait, il faut poser moi détail moroboy. Ba jarni na ba problème au bat ba ko lukayo. Oui, il y a un lobby qui na lobby qui ont déjà pris na bandeli lisusu. Na lobby bien, na zo traité kanyoso. Ezala makamune marchaka malamu te. Ezala obota kate. Ezala oh donc sala toki bepol. Na toki be parce que ndebo na to sala voyage astral et loko na to sala ezaiba ke dona sainde astral ndena zala ki da susunga ite. Ya omoni ke na zongi kati na ngai il faut ela sake wi na zongi na mabele pona uti na mupepe sunde bona zongi suko na mabele yango kufaraka nzamba juge tout na yo mais nzambe soposo na sungi batute bato bana ba problème na banda kuna bango na ba poto par-ci par là bana ba problème soki na sungi bango te mukola suka nzamba tu na ngai noir yo ngai na peso maele oyo usunga batu. Pour nani ni yoti ki batu bazonyo koma muti ngande na dans problème on était yoza ba courte joie est-ce que yobi courte joie surtout ka kombo na yobi courte joie pona Congo ba courte joie so ko moni mutu to sani makambo na ye akeya mise ba conteneur na so 150 conteneurs na ba mituka ya lancer après son courte joie et panzani oh mutu boye courte joie ça les gars émission allez gars émission asa la po ba ki wana courte joie ils appellent ba pasteur musobe ba yaraché bazali totanga bakombote bazali ezapela ba mission musobe ba yaraché bazali belé bayaka totanga nde bakombote belé bazali et puis na ba mystérieux faut le ba bien
il faut que les gens messager monsieur ba pe ko luka yo bazali na otangelo comme amena olingana polémique te il faut tanga kumbongo mo ba yo na JC Katanga na wa supérieur en tout cas elo na koyebisa yo JC Katanga bona JC Katanga ya zo sala gagner dangereux ye azana ba limite o kosuka menga azana limite te ngana za supérieur ya JC Katanga place ya zali ayebi ke noir yeyo le spiritisme Seigneur Avatar tu as la chance ya sécurité ba marambo tout staff evanda reconnaît pas baptiste minene na lobi na yo boye hein eza pasi pona loba mingi ba détail yeba ke za mutu mususu za bozo mona ye azoya epa na yo ayepa na yo abike ngai tout ça ngai boye tout ça mais ezaye mutu zo sala makambo wana te aza pena mutu azokenda azoke comme commissionnaire ou pas mutu qui était bon na posa mutu boke pa na ngai likabobulika mo banini pose la solution yo ozo bomba ozo ya epa na ngai ngana zo pesa kana zo pesa mais ozo la sanga ki ingratitude mais il faut quand même reconnaissant ngana bo Seigneur Avatar na sibino ke naza na uta na nzetete na ko ya likolote naza na père spirituel na ngai gege moni mona gege ngai yo eleva gege oyo nyoso ou soit de JC Katanga onga nani wazaki a contredire ngai aleki utanga ngai JC Katanga te donc ndena za bokote ya ba JC Katanga te yo nde lukande tuna JC Katanga est-ce que webi noir yenda répondre yo est-ce que webi ke zapena animateur mo ba bengaki Avatar bon omoni wana un avatar wana aza avatar aza mwana oyo aye na maboko na ngai Seigneur na ya za avatar mais na za Seigneur Avatar comme nani na tanga bakoma batute mais yo oyebi et puis batu bala na biso ba yebi allez ya chez mais yo pourquoi ya péché ngai tengate yo pourquoi chez ngai bi ketende bo noir ngande na bo na posa banike monde entier mo ba bande ba sentir parce qu'on a ko fuluka bo na fuluka bi ka libanda bo mamo bo donc va te faire regretter voilà fulama déjà fulama déjà ko fulama déjà pas Jésus Seigneur et pas Nzambe et pas Jésus Seigneur et pas Nzambe ah bon madame attends noir fulama pas nani et pas Nzambe mais naza na ko pe ko compléter moi impuissant aux aki na yangote naza na ko pe ko kumba pe amoni nzelo tambolo eza bien nzelo eza mabe ni ngako sala démonstration selon choix nanga bon c'est le choix na yo na boité na mystique on a ebisio yonde okupaka tambangu te na paka tambangu nde nini bonga na za boye yibake na minute déjà ba pusani déjà na mambozo ba pusani ba pusani je na so zo mona ki na zo toka se ko toka libaki na kosa pe ke kemiki la bona sel pe voya ça na zonga les sous mais ko zonga na zonga o zo kanisa o senga choix na da ba ngoda ba moni yango déjà mais allo barat na problème te mais yo mo konde o za o bengi singai na problème te d'accord elo mo na bisayo pour na kende na deuxième numérologie so ko zo mbongo wana po bato ba pe kimbongo neza mbongo mabete za mbongo bozo posanga zo ka mbongo na nde zo yango bango batindi de pona yo po yo zo yango batindi pona na zo mpona kena wapi bo basana na mbongo nini mbongo basana mwelo wote ka ngana ko zo mbongo euti o ngana ko zo ngote wana yo kina ebike yo ko pesa ngamba so susu mais na zo so de susu yebake na mokili to na ba élève to na ba maître ba tu mso tangela nga ba kombo wana ba ba to oyo yo ndo ko tuna bango ngai so za ki aboyi yango nga nazali alors bato ba olanda biso so bana posa ba luka yo ba contacter yo pour ba différents problèmes ba su ba balaka te mibali oyo peut-être ba bungisa ba misala na bango na ba entreprise ba su ba foyer oyo za na ba problème bato ba za na ba maladie c'est ça que nous parlons ici l'activité oyo salaka voilà alors ba différents problèmes wana bato bala babala dit bato yo baza en dehors il y a RDC à l'extérieur to roza ndingisa ba Cameroun à Brazzaville est-ce que vous êtes censé capable aussi de traiter ba solution en distance mais elle a ce qui n'a déjà Avatar
nation qui a déjà avatar partout dans le Cameroun et dans le Poto mai ezali mpepe ezali moto ezali mabele ezali quatre nature eza partout nzamba sai nature na mokili mobimba nature eza partout au mai ezali mabele ezali moto ezali na tous les quatre éléments ezali baki nyoso to salama na songe lomo pona ndima yo mais on a senga wana bongisa ngata 150 biloko on a obenga bino boya ko fo boya bomo na temple pour na bino bomo to ka fort oui bazakaka na bakete ba okende tie mission aussi là ça va alors ba ko contacter au comment on a ko contacter ngai numéro ezali plus 243 089 non plus 243 89 1300 188 à répéter 04 plus 243 89 1300 1300 188 on a sur bengi donc oui ba renseignement oui ba na ba internet to na ba face okomiga noir ici aka na se bokolanda obota oui na bota na sana bana marié oui na za marié il faut voir na ba Montfleury, il faut voir na ba Gombe. Mais attends avant na sa mai, ça ka place na zo vana ba na ngai. Millionnaire. Attends avant na mon pépé. Ça ka place na zo vana. Voyageur après? Oui, na voyageur na kena mboga mo ebele pe na voyageur. Papa na solution ba. Na musa na ngai kaka yango na salaka. Tout le monde papa na habité, yo sa disciple na ye ou comment? Ouais, biso tara ba disciple to landa Seigneur avatar na sima. Tozaka initiation pa na. Initiation qui n'est pas nzambe tozo initiation pas na. Bon nzambe nda binda bongisa parcours mu tuna vie. Ti ya tout ça biso na ye mo wa yebi. Préparons déjà kala. Ça fait déjà combien d'années en on a kati ya ba ancestral? Bon. Bah 4 ans, 5 ans, 6 ans peu déjà. Vie na yo ya passé na ya lelo, qu'est-ce que tu te dis? Bon, vie na nga passé ça na moi mikakata non mais depuis na kutana Seigneur avatar facilité kota. Est-ce que bien que tu as un Seigneur moko? Oui, Seigneur a ça moko Dieu créateur mais ba Seigneur peut baser belé. Ah. Que non, natangwa suka bo mona ba nzambe ba obime belé. Ndeka yo lobi wana. Plaisir na ngaka yangwana. Parce que loko aussi mbezani. Oui, ça va pouvoir Seigneur avatar après ça bana eh. Oui, zali donc ça va pouvoir pouvoir ancestral. Et puis na kati yote mukolongo koya okomona ye atambola lwa yo tambola kati okomona ye mambo isebele okomona bokomona atambola akotambola so atambola mito alandio kanyo na pantalon okima ba tutu saka ya ba makambo ya li okomona ye azali asa mona kanyo lo na déjà mukolongo ya po compliqué yote. Merci beaucoup papa Boni. Ah malam papa comment nani ngai kombo na ngai Mustapha Satonge. Mustapha Satonge. Ouais. Mille esprits. Ota mwana ba ona nzoto. Na moni kombo yo muto bakisa on seka na komi na mille esprits. Ya solo ha. Eza bon. Siko na habité. Okenda pa église. Toza na nuru ngolo ba lumière na kati na biso. Yango mona ka musulman soka le ki mono so pas apprécier pas azali, c'est ça. Merci beaucoup Mustapha. Merci beaucoup le grand maître vraiment to komi na suka ba to ba ko retenir nini en un mot. Yango iloka na ibsaka bana kini bana poto bana tout ça bako sabinote Seigneur noir yeyo avatar spiritisme donc yeyo soza na problème benga izala teke o tengane na boye na sala ka boye ozuka ka loboko na yo okotisi na poche obandi ko bimisa mbongo ebo soza na mbongo taki na kati ya poche to ebandi ngeza mbongo ebimi ya solo na siki bolandi umiliki na vandi papier mouchoir na yo mais na mbongo ebele na mbongo ebele ma papier mouchoir non eza mbongo vraiment papier mouchoir kasi yango wana papier mouchoir oyo kati yango wana papier mouchoir $50 so ça c'est $50 ba papier mouchoir ko ta combien na kati donc merci beaucoup to comme vraiment na suka na habité mais bato ba osambela trop ba vie ba to changer te c'est dire quoi bato bazo sambela trop bazo changer te obi poni ba changer te bato oyo bango bazo kenda kuna ko sambela kuna mingi bazo esa bango nde bosolo te bosolo ezanini bosolo ezali ke muto aye so omoni ke makambo na ta makambo na tout ça na pouvoir wana te
pour yo muto sambela soit yo pasteur lobi ke tende za boye mwana wana ya mobali azana kindoki famille ya mwana babengani mwana wana akomotenga na balabala bakomi 100 150 200 yo pasteur osali lokwa bongo osali malamu na miso nzambe to sali mabe na miso nzambe o bana bato eri yo kanyi muto azana ndoki salisa ye longole kindoki wana zongisa na famille parane alingi na kolinga ye soki ozana pasteur mibale ya mboka o basala musala bien ya kibonzambe ekozana na nani mibale nakotanga kombo te me nako banoke sur 100% ya bapasteur basala mambo ya solo baza mibale 98 wana tout donc est-ce que otanga biso ka mibale wana te nakotanga te taka na ya na mission na po nakotanga akuma bato te po so meme natanga ne boye na base bele baza mitema ebeta bango base bele ba mitema ebeta abike no akotanga nakotanga kombo mutu te mais bango mo place baza bayebi kutu na ba mystère bele nde baza wana bao bino boyebi wana bazo banga bi oya l'équipe boye c'est qui en tout cas mon abiso baby donc ngayo noir Seigneur Avatar fils de Guégué. Merci beaucoup, un réel plaisir pour moi de vous recevoir dans cette émission aux Lenga Congo. Tout ça la ramusala pour nous repérer ça espace na bato tout bana pour ça qu'on s'exprimer soit il y a promouvoir l'activité na bango bato nyoso peut-être basala ba makamp na bango on est là tout ça la ramusala. Merci encore une fois. Ouais, merci papa. Merci. 2-3 personnes n'ont habité Batunayo. Bon, ngai inde naza boye. On a repéré ça kaka ebele ba mbote ebele na pesi kaka Seigneur moto epela. Guégué, le tout puissant. O bota na kombo, obi kombo wana. Ils ont font la makambo ebele, bato bena ba habité na Kina. O ko vanda bo fandi bona bongo transport benga. Au nom de Guégué, aux bongo transport. Attends na zero lokota. Milimo wana basimi kombo wana. So que tu tension et le gouvernement pour ça bakoya au nom de Guégué tout puissant aux solutions na pese bambote belé pas azali sans oublier papa mala Ibrahim Uchudi il y a un lettriste magistre et c'est azali bambote belé Seigneur Avatar yeyo isiaka ilu ngayo nazali. Merci beaucoup na bato tout balandi biso to komi vraiment na suka mais nangina bosa eloko moko place to vandi na bosani place on a yambelio na pesi maître donc on a remercié na maître Chalère bapete mulunge donc bambote belé bisika zali donc merci beaucoup to comme na suka bato balandi biso ba ya choisi matata depuis Paris le grand maître de l'Orient il y a appelé grand maître de l'air maître choisi matata mais il y a eskonde ya makambo ozo mpana yeba states banini na ndenga visibilité ya makambo choisi matata na lobi boye biso toza partout moni ngai naza sime moko te ngai naza ozolanda ngai malamu ngai naza avatar ngai nasangisi nyonso oyo tozosala na mokili tozosalama o maître tozosala boye biso nde ngai nde naza mosisa ya nzete donc partout. Merci beaucoup. Merci à toi, Chims Kabengelo, le boss, qui est en train de construire un grand immeuble, donc immeuble à Makassi, à GB, tout près du mondial aussi, qui nous suivent en ce moment. Nous disons merci à vous. Nous disons merci énormément à Epucha et Mangenge, la mère is back. Baby confort du famille de Chatian Koro. Kobo ya Satan ya Kalate. Pour Angelo ya Sika Oyo Zui. Nano Ebizali na ete. On a souvent romana ba bibi wali bitalo, ba la joie pichu na mado. Romona sikoyo bato tout balinga ba del joko ba goudanze. À toi aussi Gisèle Mavouji qui nous suivent de l'autre côté de Bruxelles. Nous disons un grand merci à toi madame Sandra Luzolo. Papa na Grayson, maman na Grayson Luzolo na Belicia Luzolo, motema batu ya Damso Luzolo mwana tsuka batu nzambe. Nous disons merci à Christelle Mabombo qui nous suivent de l'autre côté de Paris, tout conseil. On est là juste pour promouvoir la culture à travers le monde. Les tontons de la presse avec Jean-Pi. Donc, on est là. Mb Mosa Pembe. Batekindo qui baso minganga, basale loroté, avec les nababa, baolia na butu courant et ke. Bon, nana web samninga yo couré ke, devoir à domicile. Boya juvénal, au baiser bembe. Boucle.
tozolokota papier elenge ya Congo Glodidi Asika la mignonne la mignonne Tracy Mbelenga pro Mazolela Tracy Mbelenga Mazolela